Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandignoso ya kala. Bienvenue na ba onyonso ya sikaka de tolobaka. Toujours et encore na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bandeko nanga soki ezamba la liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. To senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel a kobanda kotiaka ba vidéo ya sikabo kozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, et ça sera toujours et encore musala na biso kande to yeb sarabino tokola la te ce qui matière ezali toko sala sambla pété ce qui matière ezali toko ya toujours et encore na lombango pona koya kobeta lisolo ya lelo ka ndenge biso nyonso toyebi libala ya Daida Mpiana na libala ya mwana ya Werason Gladys Ngiama polémique mataki tabandeko nanga. À part ça, ezapie na ba audio eyeko bima awa concernant quand ndenge bayaki ko inviter la première dame Maman Denise Nyakeru et pourquoi pas présence ya Vital Kamerhe ezala quitté. Bandeko nanga libala ya Daida Mpiana na Gladys Ngiama comparaison matakita nani mutu abimaki bien nani mutu abimaki bien te ba audio ezali avant na ya kotia nyonso na poisa ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser bino nyonso bandeko nangai soki osabonaki te s'abonner massivement partager vidéo tielanga ba j'aime salela banga ba commentaire ekosala malamu. La famille, comparaison. Lobinde ezalaki libalango ya Daida Mpiana. Daida Mpiana aza mwana ya mwasi ya liboso ya Jibe Mpiana. Jibe Mpiana aza na bana mibali. O baza liboso, ba Branham Mpiana, ba Ken Mpiana. Siko Daida nde mwana na ye ya mwasi. Mwana na ye ya mwasi penza ya liboso oyo lobi aonoraki papa na bango. Ezalaka toujours esengo ya komona mwana mwasi soki abali. Mwana mwasi soki abali apesaka toujours esengo epa ya papa apesaka toujours esengo epa ya mama apesaka toujours esengo na communauté mobimba. Ebela batu babandaki déjà komona Daida la plupart ya batu babandaki na bango kokanisa ke non ndenge eza boye mosusu Daida abimaka na ba papa mikolo mosusu Daida azalaka mwasi ya ndumba mais toyaki kovanda ka boye quelle surprise eyaki kosalema Daida aye kobala. Alors, toye kokota bandeko nanga avant na tiela bino audio ya makambo comparaison ya libala ya Gladys Ngiama na libala ya Daida. Batu bazo mituna nani mutu alataki kitoko libala nani elekaki bien libala nani elekaki nango bien te. Bon, avant na tia audio la famille na mekana nkoloba. Biso tomesana biso koloba. Makambo libala ezalaka makambo comparaison te. Yango bon na batu ebele lelo na vie ba échoua. Pourquoi? Parce que batia comparaison. Non parce que cousine na biso alataki robe kusongolo pakatanga ifona lata robe ya koleka ye. Mais cousine na yo alataki selon poche ya mobali na ye. Selon poche ya famille na bango yango alataki bongo. Yango mariage na ye ezalaki organisé bongo. Mais yo sikoyo sala biloko oyo ezo dépendre na poche na yo. Soki poche na yo eza bien ale osali makambo. Soki poche wana eza bien te osali pe makambo te. Ezaka pasi batu ebele bakomi kofinga libala ya Gladys Ngiama ebele balobi o ya Daida eleki Daida alataki kitoko koleka Gladys Ngiama. Bandeko nanga kande boyebi ngana yaka awa pona koya kofinga ka batu te pona koya pe ko sabola batu te mais nalingaka toujours na ndenge ya bien ko sala moi analyse nanga ka ndenge ezalaka. Tolanda nanu quelques audios nga ya bino mama Inès NM officiel nazozonga sima bino moko boyebi nga songi nde musala na koya awa bandeko nanga bokoyoka makambo sur makambo. Tolanda ba audio nazozonga nanga sima ya Daida yaki na Miami donc nakosonga mboko pamba te bana kini yango na jus kaka oyo pona kena tiango na kati ya chambre na ngai banozaka na chambre tu pile sili na chande pile dans un rôle chef d'œuvre Voilà.
Oh, Miami de Montfleury. Miami de Montfleury, voilà. Choki a l'obité. Voilà, il a confirmé. Pour Choki a l'obité. Voilà. Donc, nous avons vu, dans un hôtel à Delaware. Eh, Kousima Daïda, na Zora Boy, na Kota na Miami, na Zora Boy. Le mariage n'est pas le 20 décembre. On se voit toujours. Maman, na kacha le pont, on décore. Voilà. Et les Guinéens. Au niveau de Bangote, pardon, tu dis Patrick Djamba. Maman Denise, peu importe le rapport que vous avez avec la femme de laisser les morts enterrer les morts qui est caméré. À l'heure actuelle, vu comment les choses se passent dans le cadre ya mboka ya politique, évitez de vous afficher n'importe où, s'il vous plaît. Parce que Kamere, pour l'instant, ça a toujours été notre ennemi. Botambola kinzela moko, mais na minute banzela ezo kabola bino. Na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Vous pouvez recevoir une invitation, envoyer de l'argent, envoyer faire part, mais trouver une excuse pour ne pas vous montrer. Pour na minute oyo, caméra za na côté ya babinemi na biamboka. D'où Mboka, c'est votre mari. D'où votre mari. Je pense que vous êtes mieux placé pour le faire. Ne faites pas les histoires que le mari se batte au niveau de politique. Vous, les femmes, vous attendez. La politique, c'est danger, c'est partout. La politique, connaissons Kamere, le danger est partout. Vous êtes notre première dame. Vous êtes notre première dame. Comportez-vous comme tel. S'il vous plaît, je vous témoigne beaucoup de respect en ce moment. Vous êtes la première dame de la RDC. La dame avec qui vous vous affichez, Azali, moi, s'il y a ennemi, il y a République démocratique du Congo. Kamere, ça a toujours été l'ennemi Yamboka Nabiso. Ba ancien Nabiso tout baleka, ba laki Sabiso par 1 + 1 égale 2 que Kamere est notre ennemi. Mwanase na kufa alaki Sabiso que tobo sanaka Kamere était. Tolongola et regarde Nabiso na Kamere était. Ngwanda kufa alaki Sabiso que tolongola regarde na Kamere était. Que nous devons faire très attention à Kamere. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. Que Kamere est un danger pour nous. Alors vous affichez à côté de la femme de Kamere, c'est mal aperçu pour Nabiso. Cette dame n'est plus notre femme à nous. Elle a été, atikala maman ya bana Nabiso, mais azagasusu mwasi Nabiso te. C'est une femme otoyebi intérêt na esike kendaka. Aza mwasi moko, elle peut nous trahir facilement quand il y a de l'argent. Yo, bino bozali mwasi oyo, outi na mobali na souffrance. O sala na Belgique, batutu bayebi bakoto témoigner. Oza mwasi oyo, oyebi koluka mbongo, olamukaka tongo ke musala. Mais la femme qui est à côté, c'est une femme qui est prête à yako trahir biso quand il y a l'odeur de l'argent quelque part. Voilà la différence. Azana facilité à trahir quand il y a l'argent. Azatana samoko ya patriote ya mboka na biso te. Mais yo zali première dame na biso. Na minute oyo, on a besoin ya ko respecter yo, ya ko zala sima na yo, to koki ko zala sima ya mobali na yo te, to atakaka yo. Il faut yo ozala ya biso, oza première dame na biso. Et si ka biso to mon ennemi, to lingi komono wana te. Et si ka toza na binemi, to lingi komono te. Moi si wana zaka ennemi national na biso. To atakaka ye na privé te, to atakaka ye na sima ya mobali na ye wana. O aza ennemi na biso. Bana n'a rien à voir. Baza bana ya moko ya biso. Baluba bazaka ba patriote, ba patriarcat. Donc bana wana papa na bangwa zalaki wana.
bana wana eza lokumu ya baluba po baluba babwakaka bana te ekolo wana ata okoseli bango zemi dès lors olobi ke zemi eza ya bango nanu tomona muluba bwaka mwana te ata o bozongisaki na Belgique esi toyebi ke bakipaka bana bien oui bobimisaki ye na mboka po akomaki trouble fête oui wana pe toza au courant. Maman Denise, peu importe le rapport que vous avez avec la femme de laisser les morts enterrer les morts qui est caméré. À l'heure actuelle, vu comment les choses se passent, dans le cadre ya mboka ya politique, évitez de vous afficher n'importe où, s'il vous plaît. Parce que caméré pour l'instant, ça a toujours été notre ennemi. Botambola kinzela moko, mais na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Vous pouvez recevoir une invitation, envoyer de l'argent, envoyer faire part, mais trouver une excuse pour ne pas vous montrer. Pour na minute oyo, caméra za na côté ya babinemi na biamboka. D'où Mboka, c'est votre mari. D'où votre mari. Je pense que vous êtes mieux placé pour le faire. Ne faites pas les histoires que le mari se batte au niveau de politique. Vous les femmes, vous attendez. La politique, c'est danger, c'est partout. La politique, connaissons caméra, le danger est partout. Vous êtes notre première dame. Vous êtes notre première dame. Comportez-vous comme tel. S'il vous plaît, je vous témoigne beaucoup de respect en ce moment. Vous êtes la première dame de la RDC. La dame avec qui vous vous affichez, Azali, moi, s'il y a ennemi, il y a République démocratique du Congo. Kamere, ça a toujours été l'ennemi Yambo Kanabiso. Ba ancien Abiso tout baleka, ba lakisa biso par 1 plus 1 égale 2 que Kamere est notre ennemi. Mwanase na kufa alakisa biso ke tobo sanaka Kamere te. Tolongola regard na biso na Kamere te. Ngwanda kufa alakisa biso ke tolongola regard na Kamere te. Que nous devons faire très attention à Kamere. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. Que Kamere est un danger pour nous. Alors vous affichez à côté de la femme de Kamere, c'est mal aperçu pour Nabiso. Cette dame n'est plus notre femme à nous. Elle a été, atikala maman ya bana Nabiso, mais azagasusu mwasi Nabiso te. C'est une femme otoyebi intérêt na esike kendaka. Aza mwasi moko, elle peut nous trahir facilement quand il y a de l'argent. Yo, bino bozali mwasi oyo, outi na mobali na souffrance. O sala na Belgique, batutu ba yebi ba koto témoigner. Oza mwasi oyo, oyebi ko lukambongo, olamukakatongo ke musala. Mais la femme qui est à côté, c'est une femme qui est prête à yako trahir biso quand il y a l'odeur de l'argent quelque part. Voilà la différence. Azana facilité à trahir quand il y a l'argent. Azatana samoko ya patriote ya mboka na biso te. Mais yo zali première dame na biso. Na minute oyo, on a besoin ya ko respecter yo, ya ko zala sima na yo, to koki ko zala sima ya mobali na yo te, to atakaka yo. Il faut yo ozala ya biso, oza première dame na biso. Et si ka biso to mon ennemi, to lingi ko mono wana te. Et si ka to za na binemi, to lingi ko mono te. Moi si wana zaka ennemi national na biso. To atakaka ye na privé te, to atakaka ye na sima ya mobali na ye wana. O aza ennemi na biso. Bana n'a rien à voir. Baza bana ya moko ya biso. Baluba bazaka ba patriote, ba patriarcat. Donc bana wana papa na bangwa zalaki wana. Bana wana za lokumu ya baluba. Po baluba babwaka kabana te. Ekolo wana ato koseli bango zemi.
dès lors lobi ke zemeza ya bango nanu to mona muluba bwaka mwana te ata obozong saki na Belgique et si to ebi ke bakipaka bana bien oui bo bimisa ki na mboka po akoma ki trouble fête oui wana pe toza au courant na bien félicitations na JB Mpiana na maman Amida en tout cas Soraya osali biso pe batanti no plaisir pour tozo mona bino bana biso basi kitoko bongo bali kitoko mariage est très classe mariage batambon eza différent les JB za na la noblesse papa chéri mukulu JB tate Soraya bravo bravo na Soraya bravo na maman Amida intérêt ya bana ezopprimé mais bozaka couple bozaka sous couple mais boza ba parents moko exemplaire parce que beaucoup ensemble mais botali intérêt ya bana tali obosangani pona et dans Soraya Daïda mutabali ya papa ne mo aberake Dida Daïda mutabali Daïda moi ce qui toko félicitations kuna pe Gladia balaki pour mino mino est concert à papa journée le 29 le 29 mino baleki bako balaka mino koto Daïda koto Gladi mais wenge ça va mino mino et quel souci yoko bato za mwa banzo te kangama mike bongo bazaka bako mabela bolingo minwe bonjour. Voilà, tolandi biso nyonso awa toyoki makam nyonso ka ndenge elobami bato mosusu balobi libala ya Daïda euti esalamaki na Miami baleki batu ya Werason toyebi ke mikolo oyo eza mwa mbutu wa makasi entre JB Mpiana na Werason mais eloko foto toyeba ti lelo obomona JB Mpiana ayaki kotanga ba classe na ye muto asunga ye apesa ye courage pe apesa ye mbongo akendo sala inscription ezalaka Werason yango JB Mpiana de son côté alobaka toujours que non azalaka toujours reconnaissant envers JB Mpiana. Alors bisoto lingato ya kotia lisusu division T parce que toyebi ke mwa mbutu ezali na mbutu wana ekozala toujours na temps oyo ekosila mabala kande boyebi tuki totali lelo batu baolo bakaka elamba ya Gladys ezalaki bien te ya Daïda eleki mutu na mutu zalaka na bashwa na ye makambo oyo etali makambo kolata netinga nazana biloko ona lingaka kolata ezana biloko mosusu na lingana nga kolata te eza teke noso parce que na ponaki to na lingaka to na sepilaka kolata songolo pakata cela veut dire que na yebi kolata te mutu na mutu azana façon na ye ya kolata soki Gladys amonaki ke non elateli ya boyende eza bien pona ye bon eza bien pona ye biso toza banani to ya kopekisa toza banani to ya koboya toza banani pour que to ya koloba ke non oyo koki kolata te oyo nde fo olata ça ne se fait pas comme ça ezalaka pe bongo te donc biso toza wana to ndima to sepelaka na eloko oyo ye moko alataki parce que kolata déjà oyo alataki ebela batu biso nyonso toyebi que avant cérémonie esalema batu bamonaki bandeko na ye bamonaki ba exosengiama bamonaki ba mamaleki ba camarade bamonaki bango nyonso. Et aussi une chose à savoir la famille tokoki ko comparer Daïda te na Gladys Ngama na famille ba Gladys Ngama tolobi te ke non Werason azana mbongo te azana mbongo azana mbongo azana bambongo na ye mais na famille na bango biso nyonso toyebi ke mama Sylvie Ngama mama Sylvie na biso mampata Ngama toyebi te azalaka na ba commerce na ye azana ba business na ye salaka mais na côté ya Daïda JB Mpiana azana mbongo likolo nango Amida Shatir azana mbongo likolo nango Amida Shatir abalana na mobali oyo azana mbongo alors tokoki ko comparer mariage ya bango mibale te tokoki jamais ko comparer yango te tokoki ko comparer ba cérémonie na bango te donc bango nyonso basali ba cérémonie selon ba moyen na bango selon imaginez quand de bomonaki na cérémonie ya Daïda la première dame azalaki est-ce que bomonaki na ya Gladys Ngama première dame azalaki na été tango première dame ayaki wana déjà boyeba ka ke no enveloppe ezalaki mwa mbongo na ye abimisaki ezalaka bongo alors eza babilo mosusu la famille il faut toyebaka mata kita avant to ya ko banda ko juger
avant to bandaka koya koloba o nyonso biso to mesana koloba parce que biso ba congolais toza batu moko tolingaka koloba totiaka babiloko nyonso en considération. Alors botika Gladys Ngama kimia, botika pe Daida kimia, mutu na mutu na bambongo o bazali jibe de Kofi Olo nini Werason aza pe na mbongo eza te ke non lifeti na bango elekaki bien te elekaki nango pe bien selon ba capacité pe ba moyen na bango ya Daida pe eleki selon ba capacité pe ba moyen na bango. Alors tokoti ko comparer bango te. Félicitations na bango nyonso mibale basali honneur ya mboka na biso, basali honneur surtout et encore ya ba star na biso. Kande na lobaka ngo chaque jour boyende ezalaka na système moko agu, na système moko bien pe na système moko ya kitoko.